nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki obone okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya kosabone na ABC1 te yaya façon na kopapola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bande ko balandi ya émission Découvrons nos artistes na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino bande ko awa vraiment toye pas artiste oyo bino moko bomoni entraîner na ye outi pe ko landalo lengeni a koteli nazo kamona yeba ezande nini eza nini na République démocratique du Congo bandeko ba artiste na biso na ebité bakomi banganga kisi bakomi banini tokotuna bango po ete tozoyoka bango moko ndenge bazoloba lelo penza tokiti epa na bango po ete tosola na bango mais mingi bandeko langa tozolobela nde label HN. Donc label ya apinza ou matériaux durables. Donc bande kolanga penza bino nyonso boza na South Africa bobenga ki na mboka ya Gilo Mpingala na ya Lompinga gi na Mervedi bobenga ki penza pe na kutela ki na stusu na Stella Dipumbe. Stella Dipumbe yoza danser po eto benga ki ngayo nazali ate mo na South Africa ya solo ocheli baya lambeli yango to moni pe docteur Papi Yoka na South Africa bilo boza danser. Alors to kiti penza to solo la bande ko artiste. Maman, naturellement, on a quitté la terre. Merci beaucoup, Maman DS Lompinga. Oyo, emoneli, pe emoniseli. Zala song sa mko nango, po isa makam nangate. Na song sa mko nango, mona makam nango. Papa. Simo Kimbangu. Bulusi. Simo Kimbangu. Ingeta. Ah, mon président. Toke. Ingeta. Mutamakambu. Obomayo. Abomayo. Lamuka. Aola mabe. Ta. Aola monopolele. Lamuka yo. Bonjour Lompinga. Papa bandeko dene de noa de yoza moto ya yambo les États-Unis d'Amérique oko mona makambo yo océan de la presse ko mona. Papa, boni, rédaction. Ouais, groupe La Rédemption ya bana mboka eza kitoko fois 800 milliards. Tala niveau fois 800 milliards. Tono solo babuna so mo mbamoko venanga BIB business. Alors sur la rédaction bana mboka. Pe à côté makambo ya HN label ya apinza le matériau durable. O a produit film nanga ya yambo passe en or. Bato bazo donké makambo film so na mona bango awa. Ne tipo la mabe. Ola ma yo lamuka. Okufa. Yo lamuka. Okufa. Bandeko balobi yo ozola la mabe lamuka. Eza maloba ya président Nzube. Lelo penza tozolobela film. Mais nazo comprendre te le matériau durable ya pinza o azo kimanga po il fallait ki yenda za émission to lobela lelo na ye po azo produire bango. Ye azala ki na po Firenze. Auta na mboka mais to moni koto yo label ya bana mboka. Ngape na za émission to lobela mboka Congo. Rédemption hein. La rédemption ya bana mboka. Des présents Nzube Sampayo. Ya mboka netika la kati. Vous comprenez? Non, moi tant la rédemption ya bana mboka. Et ça te que ceux qui comme ya mboka ko na kato salitre chéri lo mo. Non. Venanga kin kester emenea pe à son âme à sala disque numéro boué titre ya chamo za na katsuana mboka. Vous comprenez? Biso tout se réfère à wana. La rédemption ya bana mboka ya onde za na temps. Netinga émission to lobela mboka Congo. Voilà. Donc mboka za pona biso tout. La rédaction. Mudaro 10 minutes lo mo bout. Yo lamuka. Ola mabe mno polele. Bandeko balanzi tolobela sikoyo film na biso oyo eza produit
il y a la belle HN. Bande kondeka la uta koloba ete tolobela yango nano. Mais avant tolobela yango, totala no extrait bongo tokozonga juste après quoi. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Oui, non, problème na yo. On me dit pas bien comme je dis pas en soukola. Moi pas ça les. Nanzela na nga. Oh, na kapilote. Je repartais. Donc on aurait fait le bano. Tout ça quoi toi na match yo Neymar. Et puis Sophie au pied Mbappé, allez si on gagne notre but. Continue madame. Quand tu la combien bien. Donc monsieur, et ça l'emballade pour souper à souka. Nga si fona linga moi si yom to linga langa moi c'était. Je suis pas un trouillard. Ça c'est la hey! Ah ça peut solo hein. Ma pauvre nanga yo ka solo. Soko luzo yo ka tête kusuka na bino mbula matani. Wa na mbula kusuka na commune. Uzali silana. Oh ngana lubi yangwa. Babi. Mais le logo, il a quoi ça là c'est. Il y a solo. Il y a solo. Il y a solo. Il y a ça autre. Il y a solo. Modelo. Yo, Poupola. Il y a moi. Quoi? ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bande ko balandi wana bolandi penza Passa Nord. Film na biso Passa Nord. Mais tozomona kaka te Emmanuel Chabaloko ozasima makamboyo. Ozasima makamboyo te Emmanuel Chabaloko po lobi papa social. Olandi bakamba fausse kadikese mobala mama Solange. Vraiment toyebite papa bato bamoni extrait bato penza balandi bato ebele bakosepela. Merci na la patronne Chantal ya opo ete émission de couvrir nos artistes ezongi suna makasi nango ba artiste balobi totombola quoi. Yango na yebisaki bino Sblim Boroko Kaete au CA de la presse congolaise. Betana mo les solo. Bosale ngo polani ba mbwakela te? Non, eza mbwakela te, eza nini? Eza réflexion na ngai, idée na ngai. Vous comprendre? Donc on va le comme toko produire en en même temps, la belle HN est Botami. Pour na ninte ya kopesa nga chance à produire nga pour na ninte nga pe na kopesa chance à produire groupe na ngai. Vous comprendre? Donc ça pour na mbwakela te, ça tout ça là ba histoire mo eza vrai. Ba histoire mo eza vrai puisque tout ça na société tant que ba doit la film oyo et belle baza ko se retrouver. Ah, ngana vivara boy. Ah, ki ngana vivara boy. Donc eza histoire vraie. Eza fondé te souligner malgré tout côté ça mise en scène na 4 mais eza histoire vraie, Passa Nord du début jusqu'à la fin. Pasi kaunga Passa Nord yangoyo eye quoi. Donc président Nzube azole la mabe. Mais président Nzube batu pena babenga yemo ebeneti mal kokakila. Alobi pourquoi apinza ou akomi muta polémique makasi boye. Akoyi konzima te apo Firenze oya sala ye quoi. Non, moi ni apinza ou avant bakudana apo Firenze. Apinza apo Firenze mboto na fe na ngai quoi. Apinza bon bakudana apo Firenze, apinza oza déjà nzaou ya ba api. Azana no pire petit ya ngadiadia. Vous comprenez? Pire petit ya ngadiadia oyo a coacha ngadiadia nenga faute ngadiadia za kokobar na que je sais la passant. Yaza na Londres et c'est mon avis na ngai babi tout le match guerre l'homme de 1000 destinations. Vous comprenez? Donc et ça te que azoluka polémique. Apinza oza déjà apinza a outa na chaque le yenge. Vous comprenez? Tout le monde la ba hypothèse on lo baké a outa na mboka non. Et a faux et archi faux. Vous comprenez? Ba outa mboka basali. Il faut tout les points sur les i. Peut-être vous comprenez le Guanate. Vous comprenez? Apinza Botikaye,
boti na label na ye boti ki ben tubena groupe La Rédemption ya bana mboka na ye eza featuring entre label HN na groupe La Rédemption ya bana mboka de présent tube sampayo tu vois. Ok bandeko balandi tolobela penza film po ete yango nde problème oyo penza toyeli na label ndenge ezo produit yango. Vraiment bandeko bangai ba congolais baza penza na misala. Ndenge tolobaka découvrir nos artistes bezo découvrir ba artistes na bino bauti komona penza ba extrait. Donc musala penza ezali yango to senga kaka na Patrick Bosongo au soutenir œuvre oyo yona Bibi Chez Dipumbe. Mona mama to zona mo mukepo ndo zo simba kitala talo zo pesa mvuluzi ndenge bolobi. Ozo mona siko makamba film yango bokolonga. Tosi tolongi des yo za na confiance à présent Nzubete tam susu ngala osenga ona za na confiance à présent nga Nzube za la confiance ya big manager a pinza ou les matériaux durables ami pe camarade coaching a pinza ou pire vieux ya fali poupa papa na keina na pese ba mbote belé balanga pe la pese faire rigola mbote Jésus de nuance toza vraiment na makasi pe na confiance pe to bange le côté pour film oyo siko kuna yo jouer nani na kati ya film yo ebi ba compétente na ngati ngana partout mais pour le moment na jouer qui maman moi si ya Mundweri président na Mundweri na pese ba mbote mama ya Jordan Molo mobali ya Irsil a bokilo na nga peshanga na pie ba mbote nga jouer mama. Vraiment boyoki film wana eza penza la bato président Nzube oboyi kozwa bana na yo osali featuring na bato bayeba na po bimamba la moko. Bon moi ni ba respecter les gars qui ont vécu na respecter ka bato moni ki ba se retrouver na film na ngai eza produit par Apinza ou les matériaux durables tant na zo Irsil peshanga azonon camarade na nga lelo ti akala. Vous comprenez? Tant on a suivi Gaou, vu nanga Kala, tant on a suivi nanga Suzu, vu nanga Mundori, vu nanga Kala, nanga ma bête. Exil Pechanga. Vu Gaou. Député? Ah non, on a un moment comédie mongo. Il y a député déjà la comédie n'a pas si mbote si Gazali vu nanga Gaou. Vous comprenez? Donc on a suivi on a tel niveau de capacité. Au basala kanango, na boulot. T'as la botte à filmer. Au bon moment, nenga s'est déchaîné. Oso koma nenga se déchaîner na film oyo te vega wa silati bato baba vega wa sila ya ba te na silati souhaite mettre lukabar oso comprendre ya moni gars esenga na soivie wana na soivie nga Roger Vika Mundweri to sala ki film wana et l'équipe dans les bons du début jusqu'à la fin tant to sala film wana na bi ke le boko ya tata Nzambe ezala katisa biso et pas ya pasteur na ngai non quel que soit boye Dani Kapinga ministre mon père spirituel yem takamba du début jusqu'à la fin. Peut-être la réalisation et que côté à Doudou Miki na Zoom a film maraba groupe pa pambati. Boko benga Doudou Miki na botunier. To benga groupe bel est que d'abord tourner na Doudou Miki na puisque ya sala exigeant. Mais ndenge ma bête. Alinga musala qui est dans les bons. Alinga ba bouffonnerité quoi. Vous comprenez? On tout ça comme musala coupe La Rédemption et ça non en marche tout travail. Yo, là m'gago. Et la Olali ma bé. Vous comprenez? Donc toza awa pour tout ça la ma solo que le loto lobby kuna ba bete la biso maboko. To na biso te gao to corriger ba ninga mususu non. Et ça lokana na kati ya nzunga mikate. Donc ba tchaka ba pat. Nzunga ko tona na monsieur mère atie lutu boy, aboki farine les espace et koti. Et ça la système que fait na ban. Ya poussa na boy. Ya yo poussa na bonga na kota na kati na sans wana. Donc nazo bandila bati na espace na kati naza pona polémique na osaka musala La Rédemption ya bana mboka nde makambo mais siko bandeko na ngai to tuna pe ba mama te to yo kaka nde okoloba bango pesa bazala moko pesa bango non baza bana fo baloba ba s'exprimer ba pesa ba sentiment na bango ya film ndenge lekaki ozo comprendre to ba pesa ba pression film ndenge lekaki yo be comprendre qui est Nzube, qui est Jenny Mbombo, qui est Rachidi Malouma et Rose, tout là. Vous comprenez? On est même moral, on est ensemble, tout ça comme ça là. Hein? Donc on va voir Jérôme Mavungu. Il y a 50 Nzube Zala quand même trop ciao voir. Vous comprenez? Donc tout na bana, ba pesa donc ba sentiment na bon des films les gars qui quoi.
Papi Mingulu tozo lelo mabe. Papi Kingulu Papi Kingulu tozo lelo mabe sunga kaka po masolo za kabongo. Jeni mbomotolo baloba po tozo kelepela mwa ngonga kwa. Bolo bela no filme omona ki yango ndenge nini ezalaki ndenge nini ekozala pe ndenge nini lokwa bochango na marché déjà. Ouais, film eza na marché, film eza bien, film ya kitoko. Tozo sengaka na bato balingi groupe la rédaction bana mboka. Ba soutenir biso babenga balemba te. Ba papa na biso ba Stella Dipumbe babenga biso. Ba docteur Papi Yoka toza na posa na bango po soki balandi film oyo na ebité. Bango moko ba retirer leçon na kati bango moko pe ba kopesa ba conseil bango moko pe ba osepa po to sele loko moko Bo trichete. to koti ku data na nzela moko te ya mutu. To koti na nzela te po to zo conseil ya mama anga kokonzao. Ayebisa biso to landa voix na bango. La grande sœur nanga oyibi pa lo bayem to boke libanga. Soki a grande sœur na yo kokonzao. Mayaya chérie avant na awa ya nanga oya conseil anga butu po na msala lokwa badani mayoko. Conseil anga pona musala lokwa bababi diaguerre tulomba conseil anga pona musala eza kitoko film ya kitoko to senga bino kaka bolanda bo mona musala otosali to lengi te to bangi te pe mutu mo ta bangi sibiso to sai musala na biso ndenge sengeli mama tozo zela kaka bo fungola mitema bolanda film o bo sepela. Vraiment bandeko balandi tozo solo la pamba te bo en vouloir te o eza émission to le belamboka Congo te pokula to boka kama muke mais o eza découvrir nos artistes donc mabanga nde esala ka moi genre po bilo bala poto bolelaka soki to tangi yo te o ko en vouloir bango yango la solo bakake bino na plus 1 bisika yaya nanga moko ya mote makoko nzau azalaka na dene wa de quoi dene Antonio ba mama to lobela na bino kwa pona somona ba mama papa yo ko banga te yo olobaka trop la kolobisa yo kitoko makasi DS na biso kitoko makasi ezaka évaluation ya pièce na ndenge auto sila ya ngwana siko na minute oyo toza penza na émission to lekine émission ka poto peselela ba o nyonso batalaki yango te balanda basala ba remarque oyo kozala ya mabe basa so ba remarque wana yango ko fortifier biso et puis so courage lo biso to sala susu ya plus que oyo to sali lelo. Bon ngape na sana mama Rita Mawete l'enfant propre pe na sana ndeko langa moko kilame plus 49 alinga pe mo makambo nino ko yebisa ye pièce ezo leka wapi. En tout cas pièce oyo ezana na internet nanu siko ne bazo bimisa yango et pas les matériaux durables producteurs na so zo produire fali ba jour oyo yende muta simbi masolo ya pièce na biso oyo pour pas en or eza premier film président Nzube Sampa ya salle na groupe na les rédactions de bana mboka donc les réalistes Bovik Kaniki ba mbote belé siko zali ya kokonzao ba mbote belé siko zali na robeso sunini ya na nga ya motema na kata Luanda na minute oyo haolandanga anise ba muela prêtre grand frère na mso dans la France Moalfi Mwamba na bébé na ngai bébé chéri ngam la bien que bébé chéri patience matin dans les États-Unis ba mbote belé Petroni inga la bien kisaka maba yebisaka patron nanga Chantal aya wa les États-Unis akabaka makasi maman Chantal kawela ayaou maman Chantal kayau ayaou maman Chantal ayaou na kata États-Unis bana déjà bango na zo la kuso bango na otika bango déjà na maboko no poyo encadrer bango bien biso pe biso yo toye toza ya sika na TV sikoyo mais toza ya kala na mwa musala oyo donc biso yo toye na sama kolona bino boyamba biso na motema ofungwa mama. Vraiment maman Mboyo bokila lokondo fa mpekato na lelo mabe poso na zaboye eza yo lelo boye na lati États-Unis ya maman Mboyo vraiment na kosenga oyebise po azaka maman mo motema malamu moni obola ksana Rachidi Maluma pilipila mukelekete aswa makasi yem to jouer actrice principale babeti bongona Yesil Pechanga atambusi Exil Bambuma Exil la beti ya zongisi donc j'ai confiance yo ana Rachidi Maluma RN Mama Sylvie Mbenza yo olobota la te soko pesi opesaka Rachidi pilipila muke yewana ye okande balobi tant poser nanga confirmer c'est makambu quoi makambu ezali attends non loba ba vie nanga tout ba batenga maboko ba yebi ke petit na bango d'accord endimami pilipila muke kwa na swa mabe because oyeka abokufa ko so ezali
bino moko boyoki pilipili ya moke eswaka mabe wana nalobi ka Sandra ni la monker bano oyo basomo tro bino moko bolandi bango bosoutenir bango na États-Unis d'Amérique. Mama Mireille ya Papa Godard ndenge nini okoloba nini mbote na yo mama DS Lopinga napesi merci mingi na président nga Nzube nga benga ka Simo Kimbangu Vulusi motema pembe ayiba te aboma te akosa te merci na confiance pesa kinga na fi nani nda yiba boma akosa Joana Joangolani oyebi ete atala côté kuna na 0033 akosa biso fort yeka ba parfum mais alomba ati donc pesi mbote trop na ni Benzema cancer propre mais film oyo botala yango sirement lentement na kata douceur passe en or ils en a Kapanga TV botala film oyo beaucoup sepela to jouer kitoko donc na pesi mbote na nga na frère de mon parti bi grand frère propre na pesi mbote na nga na ni Benzema lisusu na pesi mbote na nga na big chinois mon parti bi bon anniversaire à toi maman leki filo aux États-Unis après bambote belé botala film oyo ngai acte na bino Diego Mbembe na jouer kitoko na jouer ki leki ya Jordan botala kandi beaucoup découvrir mamazo leka en tout cas pinza ou nzambe alongola ba ina na biso bakse la pinza ou pour la production niveau ya na joie na nga ba film mais non pinza ou te aleki sipe to jouer kitoko salaire donc frère de région na sepeli kitoko na groupe oyo ya bana mboka ya rédaction eza kitoko to évoluer bien c'est ka soutien Dani Mayoko to sengi soutien ya ve na ngai Titi Levallois bana yo na donc ve na ngai Evala Toko soutenir groupe oyo ve na ngai Papa Nzeba ve na ngai Zaba Menga le papa français ve na ngai kati soutenir biso. Donc, venez à Jagger Toulomba, 1000 destinations, grand frère propre à parler. Venez au groupe Naout. Chapeau à petit, pas qu'il y ait liboso, ça va bien. Mades, groupe où ils n'ont pas prêtre belé. Vraiment bon, basé donc tara mutoko la marketing manga a tie point na bo oyo maneno apo maneno oyo kit apo maneno oyo kit c'est vraiment nazolo bela Fariana mokonzi pe mama ya bakabelo na fondation Believe na ebika ko benga po azaka maboko pembe nazolo bela mama Chantal Fitina na fondation Fitina actuel le 22 décembre na ebi ete sima mikolo avant to comme fin de l'année ako benga po azaka motema malamu papa social Fosca Dikese mobile mama Solange tolobi penza ke tozana moi oyo toloba nini po to komi na biso la suka tolobi na yo mama Sylvie Mwamba molonga na giwa nzambi bango yo kwa bazolela batuna ba check luketa atuna yo fort check luketa mais surtout aussi c'est un peu ce numéro na yo bengaye. Vraiment merci mingi check luketa na ko bengo pour la zone mabe to komi na biso la souk émission bande kondeka ba artiste bazalaka to télémana président pour être maman Chantal ayao oyo qui demande quoi bino no sobo s'abonner na ABC kalate toza na New ABC TV papa Ozet tozo lelo mabe merci la kabou ya l'homme puissant merci la kabou ya l'homme puissant l'imbattable vraiment ngala tiki bilo quoi na kozo yango te coordination ya Jimmy Boyembe les pétroliers